Chokomone chimatuta chikofochea chopayo. No image. Banza Sango ya Congo. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. La mort est là. Elle frappe à toutes les portes. Si tel est le cas pour vous, Global PM Service Funéraire vous propose des solutions pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et tous les êtres chers. Adressez-vous vite sans attendre au numéro 25 de la rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge, chez Global PM Express Service Funéraire. Pour l'enterrement de vos proches, les services funéraires de Global PM vous proposent des cercueils, pierres tombales, la cérémonie funéraire, le corbillard, les catafalques, la fanfare, le cortège et l'escorte, des chaises, les transports des membres des familles, bref, la couverture de l'événement funéraire, avec reportage photo vidéo. Vous payez à Paris, Global PM Service Funéraire vend tous ces services. Bote mingi na baye nyoso balingaka www.panzasangoyakongo oza site na bino o epesa bino ba information na source. Vraiment mingi ya kolobeza ti na mkola lelo yambo ko banda masolo na ngana pesa mbote na baye basungaka www.financièrement pe moralement. Mama Irene Bengazi oya zosunga pe edino image na ndenge na ye. Vraiment azakaye mokote Patrick Malwavengi Global PM Service où ils abonnent à Château Rouge 25 rue Léon Otelelo Bozui lobby. Vraiment Igor Balou simple mais beau, il y a MG30 et Claude Lukeba ko no jugement par défaut. Minga kolobezati lelo na noka sango susu ya mawande zalakaka communiqué nécrologique ndezalakaka et je continue toujours na matanga ya papa na biso oya tika kibiso na mboka ya Kinshasa kasi corps na ye e kokundama awa na mboka ya Paris. Botu na ngai nani eza papa Jean-Pierre Kumbela. Papa Jean-Pierre Kumbela sile ko tika biso ya 3e semaine na mboka Kinshasa. Corps ya Mowei ye na Paris po ete bakunda yango awa na Paris. Bana basenga ki bakunda corps ya papa na bango na Paris. Bana bakinde Kinshasa. Bauti kozwa corps ya papa na bango baye nango na mboka Paris po bakunda ngo na Paris. Alors programme eza boni. Programme eza kala moko lobby vendredi 27 na 15h30 bako exposer corps ya Mowei. Vendredi na 15h30 bako exposer corps ya Mowei eza pona kotala corps ya Mowei nzota Mowei et kozala na 15h30 tozaka na 30 minutes seulement. Bapesi kaka 30 minutes bako exposer nzoto ya Mowei pour totala yesusu na dernier jour na ye. Bako exposer ngo pour 30 minutes. On so akoya 16h à omonati. Oya koya 17h à omonati. Cela veut dire na 15h30 tokoma na 15h déjà tout ça la ville de Saint-Georges. Boyebi pompe funèbre na place Zali et ça juste ce kozo qui est cimetière à ville de Saint-Georges. Na moi montagne wana tokeba pour na bapema po montagne wana ezaka tellement likolo tokeba tout en boula malembe tito koma yango na bito koma na biso mo avant na 15h déjà ce qui to komi wana et ko sala biso bien na 15h30 ba fungoli totali corps ya Mowei 30 minutes après to panzani bozola danga lobby vendredi 27 octobre 2017 na 15h30 tokutana na pompe funèbre ya Villeneuve Saint-Georges et Zabongo en face kaya gare. Ce que nous qui na cimetière à Villeneuve Saint-Georges. Moi côte wana montagne wana za kana moi montagne za kana soko matiango juste na rond point. Au komona pompe funèbre. So comme la gare ya Villeneuve Saint-Georges au tuni kaka ba relaxa yo. Eza na place ya bobunga ti. Juste na
en face il y a gare à Ville Saint-Georges. Au matika Mongomba wana 2 minutes kaka boyo komi na yo. Lobby vendredi na 15h30. Soko 16h au okuta batusi ba panzani. Toto ça, to yana 15h pile, tout ça déjà wana na 15h30 ba fongoli totali corps ya Mowei na 16h ba kangi to panzani. Matanga zo continue na ndaku. On est sur monia ko le kalandaku, ale kalandaku alandi na ndaku et pas ya mwasi na ye na bana baza bonka na Ville Saint-Georges na bois matar. Après wana samedi na 9h ba kotia lisusu nzoto ya Mowei libanda po totala yango po tokende kutika ye na dernier demeure na ye. Samedi na 9h ba ko exposer sous corps pour na mbala ya suka. 9h ba fungoli tout le monde totali corps na 11h toke na cimetière à côté tokondi papa na biso Jean-Pierre Kumbela Changu Andei bana Changu bola sabolingo la bino njili ko bana la quartier 1 tina quartier 13 bola sabolingo la bino bana ya Masina Kingasani bola sabolingo la bino papa Jean-Pierre Kumbela azaki moto ya bato tano ba moto ya bato et puis amatisi bato ebele na mboka ya poto. Alors tous ala quand même reconnaissant to que ne kotika ye na dernier jour na ye pour to komona le souté botala ba effort ne so basali corps et outil Kinshasa pour ba kunda yango ala mboka Paris pour biso ba deko ya Paris tout monde na yango. Bana ya Ville Saint-Georges vraiment naza ko senga na bino bolaksa bolingo na bino nde bolaksa bolingo. Bana ya Paris 93 92 donc Paris hein boya vraiment to kunda ndeko na so papa Jean-Pierre Kumbela oyo azalaki moto boyebaki na mboka ya Paris na mboka Kinshasa na bande lisusu adresse na ngai eza bongo na vendredi 27 na 15h30 tokutana na Casa Mortoire wana na bina na portugais Casa Mortoire o eza bongo na Ville Saint-Georges juste na côte wana so ke cimetière terrain football peza wana o mona ba pompier bazapi wana botuni bokomona pompe funèbre wana. Après vendredi wana tozaka pour 30 minutes vendredi 30 minutes kaka totali corps na 15h30 na 16h bakangi. Samedi nango le 28 na 9h ba ko exposer corps on so lingo amona sous corps pour na mbala suka aya wana na 9h akomona corps ya Mowei na 11h nde toke okunda yango kaka à côté na Ville Saint-Georges na cimetière Ville Saint-Georges. Alors programme oyo kolanda sima to pesa bino onga zaki na wana pesa bino mkwalelo vraiment yango oyo bozala toujours branché connecté na www.panzasango ya Congo oyo site na bino ezopesa bino ba information na source vraiment mingi okolobeza na ngote bino mozomona musala ndenge zo salema tout ça la bien musala tout tika koloba belé tout ça bien musala vraiment charmante belle biche alpha aussi tout ça bien ensemble en tout cas merci tokutana lobby na 15h30 na c'est pompe funèbre il y a Ville Saint-Georges pour le total la source corps il y a papa na biso Jean-Pierre Kumbela vraiment bande kona nyonso oya musala bozanga te bozala wana elongo. Merci ciao. 82 85 ou bien au 06 52 56 67 16. Demandez Global PM service funéraire. Un service de qualité. Un service pour accompagner dignement la personne décédée. À Kinshasa, rendez-vous au numéro A25, avenue Bongolo, quartier Matongé, commune de Kalamou. Ou bien composez les 08 87 37 22 14, précédé des 00243 à partir de l'étranger. Siège social au numéro 1 de l'avenue Kabongo, quartier Binza Delvo, référence La Lou. Pour Omitungi Samali Susute, au Foutine à Paris,
bakokunda ndeko na yo na ba service nyonso na Kinshasa. Contactez Global PM Service Funéraire na adresse oyo Patrick Maloavengi 31 @yahoo.fr. Global PM Service Funéraire ezali pona moto nyonso ufuti na Paris misala nyonso esalami na Kinshasa lisungi na tango liwa. En tout cas Patrick Maloavengi ebongaka boye. Global PM Service